bonne fête. Na ba maman nyonso, il y a Congo Mobimba, il y a Afrique Mobimba et il y a monde Mobimba. En tout cas, bonne fête balobi. Les ezali bongo le 8 mars, ezali mokolo oyo ezalaka dédié journée Mobimba na ba maman, mais moi il y a mars ezali moi Mobimba oyo ba maman balobelaka. Balakisaka batombolaka mongongo na bango pona kotombola likambo to bengaka droit de la femme na lopoto. Tolobi lelo toko célébrer journée de la femme elongo na ba femme ya tribune de femmes bazali ba pandisango peto ya bi ba invité ebele to bengisi mokolo lelo kasi toko sola masolo nini toko débattre thème ya année 2021 thème national oyo elobi na kotanga pona biso nyonso tout comprendre to eba ndenge nini toko banda sujet na biso pe débat na biso thème ya national elobi leadership féminin d'excellence pour une société égalitaire et numérique à l'heure de la Covid-19. Merci beaucoup ndenge bozali branché na ba chaîne partenaire na biso bande konyo surtout bozolo na biso de partout dans le monde. En tout cas, merci na ba oyo ba soutenir biso de loin et de près. Alors to fungo la plateau na biso mokolo je crois que bozo mona vous allez invité d'honneur na biso pour na utiliser genre vibratoire piano azali musicien o aye ko soutenir ba maman le kola pe azalaka na mwasi na kati orchestre na ye o a soutenir kaye na boyina lobi akoki kotika ba maman journée le kaboyete ba femme de médias tribune de femmes tozali awa wapi toko recevoir na biso pour na kotombola toujours souci il y a droit de la femme nazali nga mon côté na ko annoncer na ndeko nandeko langai na kombo ya Jocelyne Moussaou na inde toko fula plateau le Jocelyne na pesi mbote na yo mbote Rachula Caramel to pesi toujours bonne fête na ba maman so ba kolanda biso bonne fête na ba maman so ya tribu des femmes dans le plateau bazali tellement kitoko mingi et ba wana toujours na cadre journée moko na lelo fête pour na bango ba ko célébrer yango to lobaki bongo to kotika yango bongo te parce que lobi moi ça ka mala bongo te yemoko moi ça ka toujours accompagner mobile inde ya solo après ça ka poids pe kilo et pas moi c'est moi ça na mobile en tout cas même moi respect wana ezalaka te yango wana to kanisaki moko ya biso azalaka toujours na maman tikara maman te pourtant il y en a on na plateau na biso beaucoup moins déjà il me respecter déjà ici ya bon moi si atiki costume na ye habité lelo comment faut honorer pan oyo kitoko mingi malamu yango to kopesa déjà mbote bonjour Ibrahim bonjour d'abord à toutes les mamans mbote na biso mais merci quand même les personnes papa koya quand même habité binom kopesa bon moi binom do sala ka mibali donc voilà habité ce qu'on a ndenge to tanga ka bando biso soki ba basi baze belé soki mo mbali ay moko c'est que englober bino nyos la question na meli bino mena ndimete pour les lois d'aller journée bino to mi in biso donc merci voilà donc on a ko sala honneur à la femme les journée pour te dédier à ma maman biso za bana bino do bota biso bino do saka biso bino ndeba maman ya bolingo donc surtout la maman la femme congolaise na pesi longonya mingi na ba répondre au présent na bato batika na banda kuna bike ba occupation pesa ebele pour maman pe au sala misala ebele donc voilà biso tout maboko na parti poto tombola Congo. Merci beaucoup. Alors toko pesa pe maloba na ba maman nyonso tout toko linga maman Tania to pesi maloba pour la journée lelo kembote na bandeko nyonso bazali kolanda bonne fête na batu nyonso vraiment na CP na journée à lelo et journée à lelo za journée na biso mais toyebi tozala rara journée moko tete yebi ke mars mobimba ezara pona biso ba mama mais ezara rara journée oteke pona kolata liputa et comme le kola eloko moko boye pour la liputa faut ezara rara le 8 mars mais eza moi moko pona nga elobelaka nga makambe ebele vraiment merci une invitation na bino bo pesa ki invitation tu as quitté Kaboana et le monde bino pour na thème oyane tu vas dans ndenge ya ko défendre pas en merci na bino frère. Ok, bonjour. Feti malamu na ba mama ya mokili mobimba tukana pesi bino matondo mingi parce que na ebete boza ebele balobi le 8 mars ezali jour oyo mwasi asimba kinde bendele liboso ya mibali. Kasi na kolobela ngona lolenge kolobete mwasi asimba ki bendele na kokwesa mobali na ndaku te kasi asimba ki bendele na kotombola na koganga kolobete ngape na sengeli nazala na droit.
ebongo ezali liputa te soki bomoni jikalati liputa to bamama baza na nsima na nga bakongenga lokola monzoto ezali yango te ezali nde bongo lolenge touti koyamba mama na biso ya RTNC oyo asimbaki ngwende banda 40 combien mama Rachel 48 ans. Yes, depuis 48 ans. Alors, ce n'est pas facile, hein, dans le monde des médias. Parce que tous belé, on est ensemble, il n'y a pas de souci, on va continuer à parler. Oh, merci, napesi bonne fête, na maman nyonso bazolanda biso, na biso ba otoza sur place, napesi bino ba bonne fête. Merci beaucoup pour l'occasion oyo tozui pour na kolobela bino mukola lelo. Le 8 mars est la journée à Kolata Liputate. Quand on kolanga utoloba, est la journée au moins si il faut avoir temps il y a réflexion pour la qualité et obtenir les droits droit de la femme. Les droits de la femme c'est pas que non. Il faut na bundisa mobali non. Eza toujours l'ité égalité na o état di musala. Oza directeur moi si il faut pena comme directeur. Eza te kena maman biso to yambaki ancienne biso ça vraiment doyenne. Vraiment maman sali 48 ans na RTNC eza facilité. Toute sa jeunesse a passé en musala. Et ayebisi biso c'est eza te que non c'était facile non. Akuta na bamabaku balingaki. Mais ce que je aimais chez elle elle a dit, moi, si nous sommes balinga mais moi, si nous sommes andimarate. Il faut oser la moi, so ayeba koloba non. Donc, si tu es ferme, na non na yo, on continue carrière na yo. Et ça m'a bako to okuta ming na musala to sala. Merci beaucoup. Karane to la kaki to bito koyama. Invité d'honneur na biso maman Antoinette. Et comme il y a Telika, Ozali Bongo, la directrice, il y a un programme pour la RTNC2, le cours aillé pour répondre à l'invitation. Je crois que vous avez maman et commis Antoinette Telika, Mbote na yo. Mbote na maman Chako Kakate et le na ba maman ban sur ba tribune de femmes. Ba sepeli ko bengi sangai bo mo biangemi walukumu mokolo malelo. Vraiment, merci beaucoup l'invitation. Na koyebi sa bande ko ke linga la nyonso boyo kaka na RTNC mon dosimba yango amanyola ka pesa biso ba mate ya to ko lakisa linga le laksini pont ezala soki nina na bosani baba de pont linga la makasi na RTNC zani mama ekomia pour la femme yalité kaka femme wa saka na bureau femme ezali surtout ba mama wa ya solo mais liboso na kolingana no mi présenter ngana lobi ke ozali mama na RTNC mais yo moko otanda penza na bato zali nani. Nazali Antoinette Ekomi Tedika, lelo nazali sous-directeur, nazali na poste sous-directeur na Nathalie programme TV langue nationale et lingi koloba ba émission une sur 4 langues, animation matinale une sur 4 langues et tali mokoloto nangai, pe nazali productrice ya émission Mindule pe bileko pe réalisatrice présentatrice et émission wana et à Radio Nationale et les Kakatango nyonso na 20h15 na Radio Nationale Mindule Mpebileko. On n'est pas papa na biso directeur na biso Patrick Moussi esika vandi. Oyo émission wana ezali na lingwala et pas ya Nkoibatimba za koyangela nzoka nde et pas ya Gombe kuna nde Patrick Mutsuyi yende mutu yanda motondo mwanda ndengai na landi. Vraiment. Si quoi je t'aime biso na lingala to komanyola ngo motindeli pona ngai na lingana sepela bandeko ba mama ba batiami pona tango nyonso mobu na mobu ko bimisaka mama ali solo ba bengisaka pe biso ba bengami ba vulgarisatrice ba communicatrice po bolimboli ezala na pete mwa nyonso ata mwa français ya mokuse ayoka balobini oyo uti kotanga wana mama oyo azwi ata diplôme d'état ekolekela ye na moi na lelo diplôme oyo yalaki ya biso yango lisusu te lelo elobi nini na international elobi mpifo bokonzi bwa mwasi lolenge la mwasi ya kokamba mpifo na bokonzi mpifo ezali pouvoir ya mwasi bokonzi bwa mwasi mpo ya lobi la bokokani ye na ndeko ne mobali na mokili moye mwa COVID-19 nga na boyi COVID-19 pote
Maman ya mboka soko lobi COVID-19 akoyoka te. Soko lobi coronavirus voilà. Asutuki alobi balobi nde bongo yango ngana zo limbola boye. Bokonzi ba mwasi mpo ya lobi la bokokani ye na ndeko ne mobali na mokili moye. Toza ko bundisama na coronavirus. Wana international. Oyo yo lobi lisusu pona oyo etali ya ekolo. Eza pembeni kaka. Esa lokola kokokana. Ezali kaka bokonzi bwa mwasi bokambi bwa mwasi na nzela awa babakisi numérique na nzela nano numérique ye nano te na nzela ya bwanya ya mayele ya zebi na bokokani ye na zebi ndeni poto wawa to zebi experience ya mosala eza zebi mayele ya mosala eza zebi okokolo mama ekomi atondisami na zebi ya mosala na mbula nyonso na biki na mosala nakomi na zebi ya mosala awa balobi bokonzi yango ya mwasi ezala ya elongi te ezala ya mabele te kasi bokonzi ya moto bongo esala bongo evandi sikisiki moto ya mwasi evanda likolo ya mapeka sikisiki na bokonzi yango ezali te kaka otie tile ndenge nazomona yo wana oyini oyemi mbebo nde bokonzi nakomi directrice nakomi ministre kasi zebi eza te bwanya eza te baye kobakisa bokonzi yango na bokokani ye na ndeko ne mobali na lolenge la sikala kosala misala lobi tango baengage mama ekomia akuti masini ya dactylo na wana mibutuku mibale nano ekokaki te nakoti speakerine na radio nationale natikali kosaute grade te na bandi nakomi sous statut na 76 agent de bureau de deuxième classe nazo matakaka malembe tokomi na banda baengage nga agent de bureau de deuxième classe na ye kokoma chef de bureau elingi koloba C4 et 1 na 1997 voilà mbula boni na lali elingi koloba eza bokonzi bwa zebi bokonzi bwa bwanya nazo kende kaka lokola mombembe tala ebele ya mbula kasi mpo na ya kokoma sous directeur banda na 97 esengeli tokoma na 2015 mpo na ya kokoma sous directeur nazokende kaka malembe omoni lelo mingi ekomi kaka soki mwasi ayebani na ndeko na politiki akomi abengi alo tielanga ndeko wana tielanga mwasi wana tielanga mwasi wana lokola politiki eyingeli na kati na administration misala mibebi leadership ya malonga eza lisusu te méritocratie ekufi ekomi kaka ndeko ya langi politiki ya soko ezalaki te batalaki ngai kaka na zebi nde na se akomaki directeur full kala kasi basotaka kaka ngai mwasi vanda wana mwasi vanda wana yango balobi sika na lolenge la sika la kosala misala nga na beti masini ma tik tak dactylo ya masini ya tak lelo bokomi kaka osimbi suri oyo ya likolo na masini na yo ya ordinateur bakutala nde bongo tokutanaka na makama ke okei lokola mama ntani azali na nsima wana akei kotika dossier ekomi oyo balinga ye alobi azwi dossier na kati na sambeto akokende esu te bongo ekomi akutanaki na mabaku yango te osalaki boni mwasi oyo bafinaka liso te oza mwasi te soko bazofina yo liso te elingi koloba oza na mabele mibale te oya mwasi te likambo ya motuya eyali koyeba koloba non mokolo na tosalaki émission enene na studio mama ongebi botondanaka bino banso boyokaka mabaku boni nakutanaka na yango na moto ya alengelaki te abala nga abetamaka fimbo te di kayokaka pasi comment cette jolie dame doit courir derrière un petit agent et il a été confiné moi aussi également j'ai été confiné
on n'a pas bénéficié d'aucun avantage de service. Au moins, on a memanga na boîte ya bato na lopoto. Vraiment. On a ali pour na bato baye balobela kan kota ya mboka, na ali pour na basi o babundela kan kota ya mboka. Et kota ya mboka salinga monene lelo. On peut savoir un conseil en un mot pour tout nous libérer yo. Les ali tribune de flamme bato ya monene to ko yamba basi nyon surtout ba ko ya pour na to sola. Car to débattre likambo ya thème na biso international pe national, pe to débattre maile kakine ezole kana mboka pe mutungisi oyo tungisaka biso basi. Na moi un mot au conseil biso ni biso bato yelobi. Na lobaki te moi si ba finakali sauter aza moi cité. Yeba ko loba non. Kasi soko komi kaka iyo. Okomi mbisi ofeli. Hein? Kamati kitoko na yo tandi na balabala. Yeba ko loba non. Pe lelo ba pesi biso tango biso osali na bokonzi bwakanga monoko un père parti état. Ezaki likambo. Mais maman ekomi ayebaki ko loba non kati na parti état. Na lobby chef, vous êtes mon chef, mais moi je suis le chef de mon corps. Vous n'êtes pas un mari de mon goût. Vraiment. À lobby nanga lobby, toi tu penses que tu es la plus belle fille de la femme de la voix du Zaïre ici? Tant que je serai ici, tu n'auras aucun avantage de service. Gabi, peu importe. Vraiment. Je travaillerai toujours, j'aurai toujours mon salaire à la fin du mois, de chaque mois. Koye bakoloba non. Nzambe pe akosunga yo, nzambe pe asunga kingai. Ndeko wana ayaki kolongwa esika wana. Pe ayaki kolokotana na kufa na bokono ya mabe. Kasi soki ngai na ndimaka ye iyo. Lokola kufa kana mwasi na bokono mabe. Ndenga nazali lelo na plateau à télévision bobengi. Ok, ma télévision qui est la presse écrite, surtout la leadership pour Tozoluka. Na ba rédaction, il faut appeler rédacteur en chef, il faut appeler secrétaire à rédaction, il faut appeler directrice et programme comme maman la biso na RTNC, il faut appeler DG pourquoi pas, il faut appeler éditeur, il faut appeler producteur et émission, il faut appeler monteur, même réalisatrice aussi, pourquoi pas. Donc dans tout ça, ezaka na kitoko na bisoté, mais il faut quand même tout et ça. Merci beaucoup maman Jackie Ngoyela soko balola sur micro na ngambo kuna. Merci beaucoup ba maman, bonne fête partout. Oh bokolanda biso na kati ya émission. Oh et bonne fête aussi à vous les mamans. Oh boza na kati ya plateau ya émission. Vraiment mois de mars ndenge toyebi biso nyonso eza mois ya liputa te selonga. Ezalaka mwa moko ya réflexion oyo mwasi esengeli yo mitala oza nani parce que mwasi dans les temps passés toyebi kazalaki instrument oyo ya koproduire bana instrument oyo akoservir bapapa na cuisine kasi lelo mwasi akomi kotelema na ba ministère mwasi akomi kosala ba activité nyonso o mobile ya sengeli ya sala yango wana biso ba mama mwa oyo ezalaka mwa moko beaucoup plus esengeli to réfléchir et surtout na date ya le 8 mars o tozalelo ezalaka journée moko commémoratif o to sengeli kokanisa ba mama o ba lutaka dans les temps anciens pour que journée o ezala pour que biso ba mama ya lelo tozwa considération o simba pe micro o loba devant caméra liboso ya bato ebele na ndako bazolanda yo ezalaki facilité mais grâce ya ba mama o ba lutaki bango nde bato bapesa biso lelo nzela ya kotelema kosala ba misala nyonso vraiment bonne fête à vous les mamans et courage tokende lisusu de l'avant toujours. Merci beaucoup toko singa ba mama bazora mwangonga mingi te pour balobi télévision ya solo ezali ngonga soko toko komata na ko aider biso na kolekisa micro wana na sima. Merci pareillement aussi. Parce que dans le calendrier congolaise, bah raisonner femme congolaise. Merci beaucoup. Nous sommes là pour partager les idées par rapport à thème et à l'élo. Merci beaucoup. Si maman Léa aussi a reçu moi Liloba moko. Bonne fête na ba maman nyonso bazali. Bonne fête ba maman nyonso bazolanda biso de partout bozali. Na kosenga na ba maman nyonso tout na mukola lelo pe na sanza oyo tozali. Maman nyonso azwa quand même temps na ya réflexion ya kokanisa pe ya kotala uta ya botamaki uta bandaki kosala oyo osala na ngongo ezali ti lelo eloko nini ya mutu oyo sasali amitala pembeni nzinga na ye ayeba koluka oyo esengeli kotombola mwasi toboyi basi oyo baza koumelaka toujours na les misala
nazosepela mingi na mboka ndenge tozomona na baingomba ebele bamama bazokamba na baministère na bapartout na baéglise na bamisala donc nazosepela mingi alors biso mpe bamama bafemme congolaise totala yango ebongo toyebana kososola. Merci. Merci beaucoup. Soko kolekisa micro nanga bokuna. Bonne fête à toutes maman. Au bazali pour la na tandoike nabino lisusu pe bonne fête nabino. Pour na lelo tout a été dit comme mes consoeurs balobi ezali journée à réflexion mengai na récapitula kayango na moi 3 choses. C'est une justice effective au biso basi tozwa. Ezali journée pour na biso basi ya paix donc kimia yo bomoto pe tango zali ko réfléchir lobby na kimia pe na motema o ya boboto ya bomwasi pour na eloko ya malamu ebota ma lobby ya suka na tsaka yango na bolingo car une femme c'est la bonté, c'est l'amour, elle représente tout ce qui est valable donc na ebité na pesa ngondenge nini eloko ya motuya eloko o ya kimia ya esengo nde o moi ça zali ko représenter vraiment bongo botika la brancher bokolanda ba mama bakopesa o ya bango biyano na o ezali sujet ya mokolo ya ne ya lelo. Merci beaucoup. Donc on peut savoir au micro na maman Pasi ba bien ko lobala monoko ya ko se sentir à l'aise et na plateau na biso beaucoup tikela e monga wana. Oui maman Jocelyne Moussa parce que na yebi bien que ba maman ebele baza wana te pona koyoka ka lingala baswa bazali des fois bango ba misusu baza baluba chiluba ngo pe lingala bonde bobeta boyelekela bango pona ngala ke na lombango parce que maman lobi na bao baza na province na kepe na lombango pona kopesa ji festo jilenga kujibama mubonso badi basangi jibwa mubi sumbu biabu njimulo bwa kunwa mbila bwa se bamamu ki anu kuvala chilamba to bamamu ki anu kwenda munjila kwenza bijuenza biachana na kimbi mpato muka jiwe mumana kulela kujiteki femme mère tu peux accepter kwenda bwa kuita ba bien suto jenza capable mwabudu somba jenza une femme leader mwabudu somba hana maila mamubidi mweba ki wi uheta valeur wa kuikala mamu kibolka njimu bwele mu mwagulo bangambo wahani ngakula nangu bajibumva binweza mubidi mashika bwa kudimane bwanyi mudi tunga jeto emufu mwadi tunga mutu reshama kanda kuikala mukaji hima kana kuluseka lwa mulu makimbo akumwela manko muto kajimbo akumamle bwa senjingumba na kwenza chijreba wenza mumishindu mishila shilanga njimane bya kwa kulambya buni di fest dilenga jonsu di bamamu. Merci beaucoup, comprenez. Pour les gens, il n'y a pas beaucoup comme ici. Pour les gens qui ne comprennent pas vraiment la langue Tuluba, maman passé à Outikoloba juste na maman basali na grand kassa ya lobby qui azali wana yali ko ebisa maman bo désespéré té bo sala misala malama bo sala misala kitoko même si on sait comme femme mère ezali synonyme té que soko comme femme mère ou décourager la vie au sein de l'autre côté aussi les valeurs onzuluki il y a encore de l'espoir pour toutes ces femmes là ba petit biso ko kawala na yebi que ba mino comme c'est ko yebi que swahili ko bima ki kongo ko bima yebi que tété la coupe de kolobama ah tiens va aussi la maman rachu la caramel so ko continuer. Nous enseigner le moment pour le lobby maman Jocelyne mingi tant journée de la femme et salamaka célébration journée de la femme et salamaka mingi zalaka ba femme à société oh ba DG oh société ki ngani basangana ki bakende ki basalaki to bosa na ba maman onini ba maman makasi ba maman boanya ba maman basaka bilanga to tiraka attention na bangote ba fille bazaka violer to tiraka attention na bangote bazaka na difficulté lelo po mona fille ba viola telema asali kam akoyoka soni emso soki lelo ndeko na mobala lingia bala toka kina sangote quartier na biso wana ga fille na ba viola kai autaka fête na mutu ba viola kai aye ba présenter ba binde kuna linga bala okoboya biso ndende kuna so ba amona abamona ka bala ki fille ba viola tokoboya mais ça c'est les valeurs le quoi ba violer ça sous moi cité ba maman basaka bilanga toko lo bali kamba covid-19 ezala thème na biso international ezala thème national et ko lo bani toko bunela ki leadership oh maman ekomi kibokonzi bon somi toko bunda toko kana na mibandi kona biso mibali koko wenza te biso toko mape ko koma loka toko mape mibali te toko kana misala nyonso kasi misala ba mama basalaka covid-19 fo elie monde entier mobile et simbi Kinshasa na biso bato basungi biso ko ba mama na bazali te ba mama wana basungi biso na biloko kolia basungi biso na bilanga mbula soki ebeti soki ba mama wana te mena biso
papa mais toza te mpo soki tolie te elamba tolati oyo ekovanda te ekovanda te lo esengeli na biso topesana longoni na bamama wana bamama ya bilanga tokolobela bango pourquoi tolobi biso lelo fo tolobela bango tozali bapanda na bapandisango na biso tozali esengeli na biso biso tomemaka maloba ya bato toyei nango na acquis des droits yali l'état ayoka bakonzi bayoka bato ya ONG bato ya association bayoka biso toyoki mbela na bango na banza na nsima bilili ekolakisa bamama ya bilanga bango bayebaka te nana opesa liputa nana obengise mama yaka na TV balobi mama tokoya kuna te yoki tawa yoka biso ka mbela na biso tolobi nini na COVID-19 tanko tokoluka kosala leadership égalitaire eza na mama moko aza molakisi mama maîtresse tant Covid evali bavandi bato na banda ko confiner alobi naza na libota nanga naza na bana nanga na bakoko na kosala ndenge nini musala mama wana kende kosala nde tikenga mama wana aza molakisi ake kosala mabanga na kosala ba réalisateur déjà tant ba chaque kobeta lisolo soki moi ko illustre image ko sa malamu kitoko mingi papa na biso Ibrato mama wana Covid elie batu kotangisa eza lisusu te bana bavandi na ndako andimi kokenda bacarrière azwaka mabanga minene yake basombela nango avandi na se abandi koteta mabanga azoteta mabanga mwana ya mwasi abi natika mama nanga te nasunga ye mwana mwasi aye ateti mabanga abukana liboko olisa peza te abukani olisa peza te azosala kati siko akomi kaka te nga moko nasala kwa naza très attentionné nasala mwana yako ekosunga ye memi mabanga ya te kaka ndenge wana nde kinga molakisi azali moto akompesa moto vie moto akopesa moto mayele bato balakisaki biso lelo totalaki extrême mosusu balakisi maîtresse atangisaki mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mama maîtresse alobi nini je connaissais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis son enfance alobi azalaki kaka mpo na ntango akala bazolakita uniforme te ezalaki kaka bilamba normal abi il mettait toujours 3 pièces mokonzi na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na maternelle primaire azalaki kaka kolata babakosi ye veste na ye chemise tout ça et tout fala azalaka chic sikoyo mama wana apesi moto vie lelo moto akomi mokonzi lelo biso tokomi bajournaliste lelo papa Ibrato akomi moto ya kotangisa bato na nsima loyembo bongo m'enseignant wana mpo topesa bango osika bongo mama Rachel Karamel totika papa Ibrato soki komanyela mwa mokie mpo bango nde totoka mingi batata tokomona bango nde babalaka biso bango nde basaka mpo tozala bango nde okoka oyo soki lobi asi akomi engame mobali kitoko asi abali mwasi babina komona oyo mama alekawa te biso mpe basango towa mabe maata nayebi te so na kokosa namona wa mama waleka te oyoka mama wakoleka na balabala mama wango aza sali te nayebi te soki okoloba nini na teme oyo ezali oyo yambi biso na 8 mars oyo opona bamama naloba selon thème makambo oyo koleka te yango wana valeur mwasi ekosila valeur ya mwasi ezali mais comme mpe kosila mokie bokolimbisa mokie nazala ata mwa sévère na makambo na oloba bamama boza bato ya valeur mais soki bosali attention te na valeur ekomaka na défaveur ya société anti-valeur donc pourquoi na bibongo tozomona bilenge basi oyo bazozala lelo boye natuna mwa motuna na bamama oyo bazali awa mwana soki baviole ye mwana biso baviole ye esengeli na ye mama amema mwana na TV bazwa kamera batya elongi ya mwana mpo asamba na TV est-ce que ça longoni ya mingi na boso boko ya nolanga ye natuni boye soki basili kobebisa mwana to baviole ye nde balobaka na lopoto est-ce que ezali esengeli na mama amema mwana wana azwa elongi na ye batya na TV po basamba mwana aloba mpe ndenge elekaki est-ce que ezali malamu mingi. Merci beaucoup vraiment artiste na biso mutuna na vraiment za pe motuya on nga personnellement opinion nanga soki mwana na ngai par exemple ba violer ye komema ye na télévision ko lakisi na télévision eza déjà ko exposer mwana ko bebisa réputation ya mwana parce que viol disons eza loko ya soni. D'abord, ceux qui osent déjà violer, ou comme déjà déshonorés, au monde qui même na mishwa batu baninga kota ko sakana, au comme aux à l'aise, moi son parce que ba violer qui na papa wana. Donc personnellement, de ma part,
nakoki komema mwana nanga na télévision te parce que eza eloko soni mpe pasi. Donc voilà réponse na ngai. Merci papa la question na question ya papa. Tosalaki débat moko mosusu na bandeko mosusu ka ba journaliste na groupe na biso ya presse. Journaliste mosusu akei asali interview. Mwana mwasi moko ba violer soki bisika nini aki asali interview aye ko poser a poster yango na kati ya groupe. Sikoyo bandeko mosusu bazaki éveillé ezali pe ka mibali. Ah mais nini bo poster nani obo. Ah oh ezaka na groupe mongo mokili mo monité. Ya lobi esali nini j'ai fait mon travail. Oh pas maman. Yo sali mon sala nini? Et comme il débat, n'habite maman j'ai soko za se souvenir. Débat wana mo pandisa mo ozi image ya moto ki na ko sala oyo tina to tina TV. Eza faute grave surtout en tant que professionnel. Eza biloko ba enseignant na biso. Donc ba tangisa biso ba ko conseiller biso. Ndenge mama utolo ba viol ezaka honneur te pona mwana mwasi. Eza neti kindoki. Baye biso kete mwasi wana azana kindoki. Et bazo confirmer lo yango ba membre a famille do bande ko soit maman na ye. Est-ce que kendo bala mwasi wana kendo bala te parce que kindoki eza facile te. Kindoki possible sango il faut za muto aza spirituel. Et aussi kindoki poesi la vraiment ezara passi ba mso balo ba yesi la raté. Ezande mon avion ba violer moi mwasi yoke o exposer OK o sa interview na mona eza mingi eza ba médias internationaux ba utilisaka je ne sais pas les techniciens mosaïque flou oui pona ko bombe longi ya mwasi c'est ça mais ko exposer moi ataza moi na 2 ans akokola babanda ko finga yo ba violer na âge boy yo ba violer maintenant là psychologie ya moi na akola bien te eza vraiment malamte. Merci maman. En tout cas, j'espère que papa Nabiso c'est plus pendant la réponse au topesi au poto. Il y a le pendant mon tuer. Le pendant pour il y a déjà bino papa Ndesango. Papa Ndesango on a devoir après à ça la paix. Attention à la valeur à basse. Aux autres nos valeurs mais au éviter des rêves professionnels père. Donc on a évité mais tout ça pas attention à maman albinos. C'est ça. Oh, au pessimisme sur il y a mon tuya. On a bino on a avec maman on va aussi ma côté. Là nous voilà qui m'a baissé là. Vraiment, il y a besoin un point. Tous hommes ça. Maman albinos va appeler ba maman et le kumo ba maman oyo ba sengeli pose à la valeur moko de bo seng égalité ba appeler égal na maman va na posonion so ba za. Vraiment. Toi pour na yo moi c'est azali nani? Moi c'est azali mon pesi bon moi c'est azali eza na ba philosophe muso balwa nzamba za mwasi. Oh pour nzamba za monte ya mo balwa Jésus na bala Yesu. C'est-à-dire ba illustre ka na bon mama na mutema kondima mutema ko limbisa mutema yango na ba illustre nzambe bongo po ala mutema boyambi ata na mabe akoza na yo mama ata na pasi ya kobunda na yo yango ba illustre ka que nzamba zali mwasi. Donc en quelque sorte boza bonzambe na kati na bino. N'habite natango batoko bete lisolo ya mwasi n'habite que zali elenge oyi na mbula oyo komuna makapasile komuna différence ni ko sana mwasi oyo ya lelo na mwasi oyo akala na ko banda de na tango afana bimananda ko na lati libayo na lati na ko bimananda ko bagangi ya oni ni mama moziki o ba mama kala ba mama ya moziki o wana na ko tuna ba mama kanzaku différence ni ya solo ezali oyo ko sana ngonga oyo parce que bino lelo to komona okomona mwasi ati lokwa libalo ko ngande ko ipato na nzia ko benga ngata ko temisa ngate ya mama tanya akomona kaka o su mama kanzaku bino lelo ko luka biso baso ya swag moi mipende libanda no vai noza moi sévère bolimbisa muke déjà le thème na biso sur le leadership na monde ya numérique et ya monde Covid-19 numérique est l'exception technologie to kominango la technologie to kominango toujours perdre mingi culture na biso ba identité na biso africaine na ba valeur nango to perdre nango au moins moi si elenge a mi pesa da kombo comme on est amsoso bibi mais yemo pesi la Kardashian la crème fraîche de la presse bino bozabongo racho la caramel mais ce que ça va bien matondo au moins on est mabe maman matondo nesi lelo boiso na bien matondo na dimito se bila nango maman bakomi koboya bakombo na bango parce que tant que vous influencer bato na bakombo ya mindele
et c'est ngabino bola taper loko la bango na monde numérique otoko ale botali si ba mibali ke moi c'est malonga de moi c'est alelo ndeboy ba piso pe toko tina je ya moi c'est alelo moi c'est télévision ya télévision bolelo na yi suki bona comme yo ça tango yo boye biso ke mwasi lelo eza boye eza makeup eza makambo ndele mama ya biso aloja olingi ngana ndongo na mama asuka mai atie boye alingi boye chignon kitoko mililo komona boye limsanga ba mama ba sœur na biso baza suka soki ate bakomaka ba perruque ba mama mais ba mama kana bazaki omona soki na eka naturel tozotanga na bana bongo na lycée omona étoile bongo ne kitoko ozolola pe mwasi na bétoile na ye wana te naza na mutuna te matondo mingi en tout cas balobi ete esika mobali azali etalisamaki ete mwa mobali azali bongo nga na kotuna ye motuna lelo tozolobela leadership et les droits de la femme azala congolais azala africain azala mondele biso nyonso na mokolo lelo tozodéclare badroit na biso eza bongo te bongo tango papa ya kozongisa biso na tango ya 1960 c'est que biso toko déclarer droit na biso te bongo tango tata ya kozongisa biso na système oya kokanga suki c'est que toza na tina ya kofanda na siko te kasi ezali yango te aza na raison kibulelo ememi biso na masumu ya mingi kasi yango wana kibulelo ememi biso na masumu ya mingi me kasi atako kibulelo biso yeyo tofanda wa toza na kibulelo me tokolakita toza banani émission tokosala ezali na bana bakolanda yango ezali na batata bakolanda yango ezali pena ba mama baboti biso bakolanda biso kasi na koprofite pena loba mawa mingi na mwasi ya media mawa mingi na mwasi wa kosala media na en ligne lokwa yeza na télévision te mibeko ezali te esengela sala émission na kilota tomboli makolo na se na ye komonana na lobi ete mawa pona yo na lobi lisusu mawa mingi pona yo ozwi ta cameraman na yo asimba yo pona kofinga mama ya moninga pona kofinga ya moninga pona kofinga leki na ye pona kolakisa mutakala me omi bengi journaliste na lobi mawa pona yo mukolo ya lelo esengeli te yo fete pona ngo tozoli te droit mais oyebi droit na yo te na limboli tatas na yebi te soki eza na moto olobi bien makasi olobi mingi mama na nga olobi pe bien yango nazokende na lombango mpona koyebisa bana basi o bakomisi biso babandolo ba à tout moment basi soki okepaka duma soki awa 2000 oza na mwasi soki boye oza na mwasi parce que basi wana bazomipesa valeur na bango te ntango biso tovandi boye eza te tokoka mais tozomisala ke tozala unique na genre na biso mutu nyonso azala unique na genre batela eloko ya moke nzambe apesi ki lelo ekoya kolan ekoya mipende libanda ekoya me ya valeur eza kati na yo oza mama ya mutu ya parce que yo ndo memaka bango nyonso yo ndo boti bakonzi yo ndo boti bano oyo ozomona lelo bazobenga bango basheke wana eza kaka mama mutu abotaka yango wana nazokende na lombango koyebisa mwasi ata na quartier boza basi 100 mais misala ozala unique na genre na yo omibatela parce que so mibateli ba valeur na yo ata oza wapi mutu akoya koluka yo place oza wana po asala oyo esengeli osala pona ozala responsable na société na yo na quartier na yo na mboka na yo ata oza wapi tozwaka biloko ya bamindele te omipasola nzoto osala boye po bandima yo ke oza mwasi kilelo ekoya nango mama Joseline okolata ndenge olati boye mais so oza mwasi kitoko mutu ataloka na elongi boye na kati na ye malgré alati aza mwasi fona zwa ye na pesa ye ba valeur na ye kobeta kali sur la numérisation wana ngana kozunga kala ngamba papa Ibrahito awawa tomoni yo ya solo mutu abeta mindule bino peka bato ne bokozonga exception na ba système oyo bino bato bobeta mindule papa Ibrahito akamata sale sa beti musique moko habité koto tokenda kina rachula caramel na zando tokoleka boy babi elambo ya nani ya ndeko Ibrahito soko lati te okoleka to imwasi te elambo eza marque Ibrahito soko lati te na komituna mo biloko malamu boko sele biso zakate foka eloko etika monda molibanda mo libe efo etika libanda to mo efo etika libanda elamba na mituna mingi ngana za moko ya bano ya baboza ya académie de beaux-arts na artiste peintre d'abord au départ mais nayebi ke tomba ndo biso to sala ba dessin net ya bakoko na biso ya babantu ibandoza mingi bandoza la mingi
bilamba ya mikuse ya kokata kutu koleka kutu oyo kutu ozoloba banoza mingi ezebola cheka boye mwa matiti likolo kaka matiti ka isipiki mwa eza nango mabe te bamama biso bakola bongo bamama biso bakola bongo bakola na bapiercing batobola mpe baza mpe na batatouage mpe ya série na bango donc voilà na kote wana nayebi mingi koloba te mpo na culture na biso déjà kolata bongo ya la eza peut-être intention nandimi te batato bandomona bamama na biso ya série wana baaki intentionné mabe wana se ko mizonga na ngambo na bino po yo kotuba biso be likonga de ko lata bongo peut-être ngana boy ko kota na na terrain wana po kala déjà tondo lata bongo na bokoko na biso nandimi te société zaka mabe donc kala zaka bando lata bongo mais société bana ko tongisa mate mais lelo to lata peut-être ba mini mais mon société tongisa voilà mutu waina mutu na kona na sima motu nezali penza te me na bakisi bon c'est vrai que tozalaki na moi eloko na ngai naloba bandeko basi balobi mpe papa Ibrator a changé mwa moke likambo mais likambo yango eza nini papa Ibrator alobi que na kala bamama na biso bongo bazalaki kolata bilamba ya mikuse bazalaki kolata mpe babise bazalaki kotika bolumbu libanda mais ezalaki kosala problème te non éclaircissement ezali mwa moke na kote wana bafemme artiste oyo bongo bazalaki bamama na biso ya kala esengelaki na bango kolata babiloko ya mike bongo bazalaki kotia mpe barafia c'est ça le nom hein? Barafia mpona kolakisa culture na biso africaine mpona mabina oyo bango bazalaki kosala na banzembe te na kote ya bachantre soki eza bongo mpona bayembi na badanseuse oui na scène oui mais soki tozali kokende nango tolonga na scène ebongo totiki bamama batikise ya motu eza mama bamama na ngai motu ezali bango bamama danseuse batikaka scène bamama musicienne botikaka scène bokei bongo na balabala bokei bongo na balabala na teni wana ya mikie ça ne nous honore plus or biso tozali bongo bajournaliste bapandisango na kati ya liboso ya caméra tozali na elongi mosusu mpe tozali na attitude mosusu mais libanda na bandako na biso tozali mpe bato mosusu tozali basi ya moto bamama ya bana mpe tozali na vie oyo tomenaka mais mpona nini tomemaka vie na biso ya ndako kotalisa yango na média te biso baoyo tose respectaka ndenge mama na ngai alobaki awa azongisi bafami ya média en ligne mpona koloba ke botika bosoto na soni oyo bozali kolokisa biso vraiment biso baoyo tozali lelo tosengi na bino bopesa biso ata moke valeur on en a marre de tout ça on en a vraiment marre kati maloba te eza nyonso eza culture ya bapaya nde tozodonke yango teyemema numérique modezomema biso tozozala influence na monde numérique mpo kotala lelo telefone ezalaki eloko mo boye mpona biso barecherche ya google barecherche ya makambo ebele baformation biso kozwa sur internet mais mama africaine mama congolaise na femme aza mingi focaliser na telefone na ye komisa ngo neti tiktok baoption tozosalela lelo mpona abwakela bambwakela mpo afingelela yango bato mpo alakisela biso motolu na ye alakisela biso tatouage na ye bapartie intime na ye ya nzoto azose servir na telefone oyo eza mo numérique lelo mais na ndenge ya mabe donc ezali influence ya kotala bakardashin influence ya kotala batv ya libanda mpo luka kolanda culture ya baninga nde moto emema biso nyonso wana donc soki tolobela na média en ligne eza bango te eza bazolanda alors photo beta pe c'était mingi na culture ya biso nde bamama na biso oyo autaki kosala na mama na biso ya RTNC wana soki tolandi mpe lokolo ya bamama oyo basalaki nkombo awa na média tokozala mpe na influence mingi ya kuna te vraiment bandeko mo ok mama na biso nalingi olimbolela biso etake musicien toyebi ke oza musicien oza na badanseuse mais toremarke eloko moko mpo bandeko na biso surtout bino bamusicien tomonaka même na bascène na baconcert tomonaka basi plus nde bazalaka exposé tomonaka basi nde bazalaka presque domini orépondre biso a très bien tolandaka bakardashin tolandaka boye nasekaka en général so toti tolandaka parfois nga nazalaka bongo te parce que je suis en ligne je suis dans les médias bao bayebi nga bayebi ke mama béton azalaka bongo te mais tomonaka plus badanseuse bazalaka trop exposé question na nga na mitunaka
pourquoi kaka mwasi mutu azalaka exposé komona ke mobala alati bien misisio yo moko papa ibrato kolata bien okomona kaka ke danseuse ata lelo soki oza na concert tokoya wana tokomona lelo tokozala wana tokomona badanseuse bakozala presque domini liputa oyo bakokata yango ata 4 fois ata 10 fois liputa moko balati yango 5 personnes. En tout cas c'est très important et ça question moko très capitale bandeko bakolanda biso bazwa pena réponse. Pourquoi moi si azalaka toujours exposé et ça pour abenda batuna concert ou bien pour abenda ba producteur voilà. Bon moi c'est azalaka exposé. Ah pour la motuna to kobete matanya maboko motuna mbo malamu faut pesa yana na ona nini le mali aller ayelo akotake biso biso be to kotake mu konsupe na babenga on na polio konsupe na polio ba mise ba tele ba polio faut ka basa basa ba polio. Ah oui, moi si azalaka aza fololo. Aza décorative, aza place mon boye. Toko ça mi bali mais place yazali il faut et ben d'attirance ya bato. Donc tozara idée on a à part non collègue. Té, na on a attirance na pourquoi tu exposes à quel Oti kele ngonga te. Expose à quel na ma bête. Mais tout monde a ramonté liboso à ko faire attirer bato misu na makamto sala. Et ça non moi si. Moi si moi monter dans bureau mon secrétaire ba tchara moi c'est qu'il faut à moi si vous comprenez ça dit tu utilises quand même pour attirer public mais oui oui mais na mabete na mo bongo te bete o maboko te kati mo bitu na te moi te le fololo moi te tu na te bete o maboko maman zo kanene mais biso to kozali ko exposer na lobi wana na pesa million de valeur na dit moi si peut mettre biso na kata muziki aza eloko ali boso o ya bendela ka biso misu ata nazo mba bien te mais soki moi aza nazo ningana moi surtout moi c'est africain aza na ba partie na minene wana nazo ningana oh eza valeur oh te maman nazo na mama bete nazo ako utiliser biso po te bazwa mbongo c'est que droit et quand on a na mboka asa na moi ça yemaka ona ko pesa elengi pardon non maman bozela nano po aza mobali toza basi biso tobotaka bango te botika nayokeli ye mpe mwa po naza mama nazoloba oui non aza mwana pardon nazolinga na expliquer bino tolobi mama aza nani mwasi aza nani mwasi aza mutu oyo aye na société mpona kotia kimia mpona kopesa esengo place esengo eza te fo apesa esengo a moitié nui wana eza système na lolenge mpe bango basalelaka mosala. Ozo comprendre amoni ke so na lati ka pantalon wa lokola ya papa wana ya kala to benga woni kilelo pantalon na kilelo omona pe na tan wana tango ba papa babandobi na ba mama chala mwana babandobi na mais omona ka mwa bana se mais liputa mais je vous dis que c'est technologie na biso tozolo ba sikonde likambo ya technologie toko condamner ete na ndenge wana mama na ndenge wana ya ngwana na lobike ezalongo malamu te. Mais tellement exact que là mon zamba tient na mokili place azali fo batu ba yebake mwasi azawana akoya boye banda lati avimani asali boye mais so vandi wana oza no ndenge ya linya bazalela liboso wana mwachu na bebi ekota mwa ezate yes ko mona ga neti asali eloko te mais moko bango basukisaka nango na bandako biso siko batu tolandaka bango nde tozozo siko bilamba wana na ke na nga na weze chinois sali bazuka munene na nga boye yoka mapasi ye wana na chuna baby na ye na nzela nanga de problème ya na zoya. est-ce que boyebi ke kaka ba danseuse bango lelo nde bakombi ba exemple ya bana na biso zela pardon na zoya na sanité parce que ozo papa ibrato zela lelo yo azela non question na zoya c'est très important papa. Les autres comment on danseuse pour y bailler, il faut un tatouage. Il faut kata basuki et puis si ka danseuse azali, faut remarquer que wana za danseuse parce que babilamba wana ezaka ba scène. Mais comment on ba danseuse ba comment ko bimana ngo tili banda. Est-ce que bino ba président ya ba orchestre? Est-ce que ba conseiller ka ba danseuse na bito parce que to mona na tang na biso. Tete lelo mon ya scène za na scène. Mais lelo ko mona danseuse libanda alati lelo comme cousse kilote tiki kuna libumu ko la pexa na libumu fo piercing ni libumu il faut monana siko bino etake ba président orchestre
est-ce que vous avez carton ya ko pesa vraiment ba maman o bazo sala lokumu o baza na ba orchestre na bino? Oui, tozo carton ya ko pesa maman lokumu na ye na musala zo sala. Pour musique eza musala lo wa musala nyonso. Donc maman esengeli to garder pekaka valeur na ye ata na musala o nyonso eza na mokilo ya ko sala faut a garder ka partie na ye ya bo maman. Mais biso nyonso zo tana éducation de base. Nyonso zo tana TV. On y a souvent l'exception de la TV, il y a besoin d'influencer la société. Tant que TV et zongel bino soufeka na média. Ça dit faut boyer banini bozo la sarabiso na ba TV. Pour influence na on a répercussion na zongel biso na banda côté. Ils ont ba danseuse, vous bien ba danseuse mais ils ont ba maman o ya média au baza plus que ba danseuse. Donc maman média a comment quand ça il faut comme appeler star, loko la danseuse, loko Beyoncé moko boy. OK. Au Congo za la paix normal au cause de la paix en pas niveau présenter la paix émission na yo tant on a dans égalité bino bo senga biso wana ezali bien mais ça peut dangereux égalité eza dangereuse pour aux gens qui biso ko pekisa bino mabe mususu ma achète qui m'a bango to aka na kata numérisation to aka na kata numérisation égalité to ko bana égalité et siko to ko le na leadership to ko le solo to sala na libato lo kola mobali katikati na biso to ko lo ba to ko sala nini bitumbo nini yo photo bunda po to meka ko tia stop na mo pepo ya numérisation to pe na mo pepo e memba mama bana ba bete bango lisolo ya égalité na parité et c'est tia biso mutu likolo to ko pona kala longi musu peut-être que mobali wana bandeko ya basi mutu ya eloko nini to pe mobeko ni ko pesa na bango ngai mobeko neti lelo boyeza ja exige influence makasi mais lo ngana osenga nyonso ezouta na culture soki tozongeli pe culture na biso culture na biso eza na badiscipline ebele banda opekisa biso et puis tondo banga culture na biso makasi lokwa omoni neti ezalaka na culture na biso chibawo ezali ebangisaka makasi koleka makambo mosusu oyo tozwa omuntu akobanga nene eza te mabangi chiba ntango okobeta lisolo ya chiba wana loko mpe nakata culture tomeka kobeta no lisolo estce ya solo kokomanyola ya chiba wana mpo bato ebeye bacomprenaka yango te oui wana namoni mama biso ya betove chiba oyo eza cedi nayebi te so ekozala polygamie to eza tomeka komanyola yango bozali na mikro na ngai nakomeka komanyola yango mpona bandeko oyo bazali wana bayebaka chibawu te tokomeka komanyola yango wana bino parce que tokobeta lisolo ya numérisation tokobeta lisolo ya numérisation tozongaka mwa nsima na antiquité parce que antiquité nde yango tokoboma tokomokamakanichibawu ya solo na bandeko na biso bakasa yango osi totuna bameka mpe ya solo komanyolela biso ezali ete balobi ete chibawu ezali mwasi oyo basi babala bapesela lo meya azali susu na mpifote ya komona mobali mosusu esi na lula papa vibrator esi na bala esi obalanga na kosuko be na yo tozo comprendre likambo wana lelo lo meya mobali mosusu mpe na kosimba te mpo biso lelo bachaine fille tokóma lokoso papa vibrator ayepa na biso apesi lo meya esi abalinga akangi lopango lobi kokanga lopango te babi lo meya obimisi badolar osi obali ngai nga akomi kota kuna François nga azakani na kalabonga nakena koluka soka okabelanga mo $50 nakena koluka soka okabelanga mo $100 en tout cas bakopekisa yango nde ya solo bato babengaka chibawu parce que bato babengaka yango mingi chibawu mais bakomprenaka te mpona nini ya solo ebomaka imagine toi siko toyebi yango te na lelo so toyebaki yango omoni te kopekisa mpe bandeko na biso basi oyo baoya lelo bakeba na makambo mosusu donc culture nde eza na base mpe ya makambo soki tose focalize mpe na culture na biso limiter moi quelques dégâts aux réseaux ça la mon numérique à l'élo mon numérique à l'élo peut même maman au moins dans un papa n'andako déposer mbaki chombon mon numérique aux autres la sous papa donc ba mabeze belé pour ça influence ya makambo o ya biso mais wana nga moi papa ibato okozongisa mingi te parce que bandeko mingi aloka toujours tokozongisa maloba na obea ya gouvernement congolais oyo kozwa charge na bango te mpona kotelemela likambo ezali likambo ya gouvernement ezali likambo ya baboti ezali likambo ya biso moko prendre en charge ezali responsabilité eza éducation eza mabe éducation oyo tozwaka na de base éducation du fils eza mabe tellement que ebebisi makambo mais tobongoli mpe mabota te mama eza kaka na mabota aussi towuti yango nde tokokoba nango ti mbola vraiment bazolakisa ete tokomi na suka balobi ete télévision ezali radio te ya solo mpenza tokomi na suka kasi yambo tokóma na suka na koloba ete tobeti lisolo ya leadership mingi nani nde azali leader azali nani leader ebandi na ndako okomema yango ntina mosala okomema yango ti bipai yo koteka mwasi impozaka ki leadership bipai nyonso ye azali
akoimpose yango nakolinga te mwa mobali moko pasike to okosala na yo oyo akosimba nga na lipeka boye nga mpe na okoseka ezalaki na lipeka malembe ekokita ti ekokoma awa eske ozali leader oza leader te lelo tobeti lisolo ya mwasi azali leader na lolenge tokolobela sosolo ete eske nazali leader être leader esombamaka te crée ça tu peux créer ça toi-même na habillement na yo na elobeli na yo na elateli na yo même na ndako na yo tu peux être leader devant tes enfants devant ton mari même devant ton chéri je vous dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Avec maman Jackie micro te comme qui est sur la Merci maman. Leadership, ça se mérite. Tota anaka bémission. Tomera. Comédienne mort beauté. Tu es intelligent. Donc, tu es là pour enseigner. Les journalistes enseignent aussi, informent aussi en même temps. Ozo éduquer, ozo tangisa, ozo informer aussi en même temps. To mera robongisa pour na ko moko na ba terrain. Journaliste à YouTube, bino boza ba femme moko légère. Oh bino na ba chef na bino les mikilistes tout consort. Ezo ça vraiment bien te. To meka vraiment ko bongisa bande konanga basi. Merci beaucoup. Thème la biso pendez la qui montuya ya ko leadership féminin, égalité dans un monde ya pour na ko égalité, il y a numérisation na société, ndenge ya ko kutela na ko comme ndenge moko na mibali kasi to ti bongo kolanda esengeli penza na biso ko kende malembe ko tia lokolo pe ko tala ko yeba na otali ko wapi pona koma leader na ina kende pona koma nani na leadership na ngai na kolinga bongo te pe to ko conseiller na bandeko na biso nyonso ya basi so ko lutter pour na droit de la femme balobi eloko babundaka pona ko zwango bakabaka te oki papa ndalobi te na kotia bino penza misu na kotia lakisa bino penza lisapela atubi bisoti biso pe to lakise pe to koki bongo te to lakise ke to koki c'est pour y que la biso droit na biso wana essayer to lakisa ke to koki ya to baba nous Bala mbongo to sepeli tobi ke bozaki wana ebele liboso ba kenya bino to ko senga ya solo soki na bandeko na sima to kotuna soki mutodali na iluba ko bakisa na leadership sur le mot leadership soki mutaya maloba amalea comme ça to ko clôturer na papa Ibrator singa pardon OK bakisa ka osu kisaka na chiluba ndemo bandaki kuikala leader bikengela kuikala chini muntu jumujinga mwanye uikala leader kinkuhende kwa bantu to une fois jini bena mujimu kumbelo bwalu ji chef du mama leader il faut uikala wakula uikala hamutu wa muntu yonso kimbi mpato mukashi leader anga tachiji nachi uhesha muntu bwanyamona mwakuya henda kumpala bwanyi malaba wa ikala henda leader. Merci wabuni kutubama mbati. Merci beaucoup Nebi ke bosé ki wana mwa mingi to ko senga susu moto moko la na sima et résultat ko sa biso signe dali susu na oya ko bakisa so ko bakisa Maman balobi nyonso ndenga na bakisa kaka pa nazala mwa suka donc comme les idées complémentaires leadership féminine et single na yo mama ou influencer partout aux alliés zala moteki ma moteki mdunda influencer bisika nyonso oyo zwami kotika nzela te moto ya mabe mwasi ya mabe to mobali alingi ko minimiser yo kozongisa ona se atrema liboso na yo zala leader to sengi na bino botele ma ba mama pona ko défendre cause o ezali bongo la bonne cause pour les femmes to bunda to tika ndele kwa mama ekomia nani yango azali na maloba suku na sima na ebite to kotuna papa Ibrator so azali mo ilobaka suka comme ça bongo na sima biso to eba na kosukisa aller retour kende ba réunion to sala boye na ba émission to sala boye laxi que ezali signal fort na mokili mobimba et que ba mama ba
appeler ces jamais son gars pour na koyé ba valeur na bango. Alors on a 5 na bino pe bon dimaki ezana ba papa o bazo soutenir pe bino. Ya mo na tiki préoccupation na ngai na yé pour na la bino ke ba droit na bino ezana ba mibali o pe ba lingi ezala exécuter. Donc tozali bo croire na ba papa pe baza pe simana bino pour na égalité bozo le besoin. La petite bino matondo mingi na bi ke bozaki ebele tozaki wana na tribu de femmes tozaki moi mingi tozaki tolobeki tolobelaki ba sije ebele bomoni mwasi na mwasi ya lobi tokosinga baoni so kozana posa na biso n'hésitez pas na numéro boko mona na ba ya émission so boko retrouver bilongo chez Alia abo benga soko sepelaki tant na kosola na maman Rachel plus profondément maman Tania mazia zalaki wana okosinga toujours ba numéro na sepesa makanango facilement todi matondo mingi tokosinga ba maman bazala vraiment na molongo ba maman basaila ko maman na bango ba mi pesa solo vraiment pour ndenge tokolobela yango leadership ezala na monokote ezala ko konza kaka na bozo bate kase ezala na mosala na yango topine matondo mingi tokutana na mikolo Sonia Bakbayoki ezalaki signalisation ya maman azali na Belgique maman atindi message vidéo pour na kolobaka azana biso elongo maman Martine Okundi ye leader na ye leadership na ye akosala ngo na ko soutenaka ba maman ba fille mère tokotika vidéo kotambola biso to silisa simane to kende to landa papa ibato kuna poto tala epelelo akolasa ba maman na lolenge ndenge. Voilà, bon appétit déjà tout le monde parce que tu as belema déjà na table c'est au côté les mains. Merci mingi na motuna no maman Rachel. En tout cas, na sepeli mingi na motuna nalo. Nazali na association ndenge moko yebi naza na fondation ya Martine Okunji. Pourquoi naza na ciblé car ba maman ba jeune fille ba fille mère et ba veuve et tout. Maman na kolobana no boye. Bato ebele so bayoki ka le 8 mars ba mama ebele balingaka bazo sepela po bakende kobina balata maputa bakende kosakana baye bale bameli bapanzani. Mais pour nanga na kanisi journée le 8 mars il faut ça normalement journée moko ya méditation. Ba mama ba meka koyeba ke lelo toza le 8 mars qu'est-ce qu'une femme? Ngana cible ba mama basi normalement po ba na meka kosola kana bango po ba meka komiyeba mwasi azali nani. Ba mama il faut ba kwa komiyeba makasi o bazanango rôle na bango ezali nini pe devoir na bango ezali nini. En tout cas nécessaire total na mboka na biso na Congo na République démocratique du Congo mwasi ye mutaza ko simba libota ba papa ba futaka bango les sociétés ba mama mutu batekaka azopesa ba papa ba mbongo ba ya transport pa kenzela musala ba mama mutu bazolesa famille bazali konzi ya famille. Donc so mwasi amiyebi na kanisi mboka wani kutambola malamu ya mwana le ba mama mitika na omona ba fille mère so mutasi aboti amoni ke pona ye esili pona ye basi mususu omona o alinka kaka le osaki ndumba pozo kambongo pako ko vivre omona basi ba mama bazana bana na kati ya bandaku olakende ko lukata moyen de nini ko sala na zana mbongo te na ebiti akomo keneka na bandaka ba famille ko ko senga ba pesa ye ba lesa ye mais a bongo te ba maman na lingina laksama on qu'est-ce qu'il faut faire ko yekola ndenge nini ko mise en charge yo moko yebi pe ko luka amona ko zana mo eloko amona ko moko débrouiller kama muke mobala ko pesa yo valeur ozomona mais ngai na ba mama eloko na kosenga mobala ko laka musala maboko ata soko tanga na yote soko yekola ndenge ko tonga bilamba obando tonga bilamba tana liboso ndako na okozoma quelque chose na yo okokolesa bana na yo mwa fufu kozanga yote mama soko yebi ndenge osala suki soko yebi ndenge basala ba suki ko kanga suki okozanga mwa infranté ozana mwa quelque chose na yo soko yebi atandenge basala mwa ba savon koyekola kosala savon ngakuna association nanga ezali nde ba koyekola ba mama ba koyekola ndeni ba prendre en charge koyekola kosala mwa ba savon kosala mwa ba biscuit kosala mwa mamikate conseil nga na kopesa na ba mama ezaboye ba mama po kanisa te nde eloko nyonso pona kozwa ifo zala kitoko bo kanisa te il faut ka okeno sala na ba bureau po ko s'en sortir musala nyonso ezali ka musala mbongo ezalaka nango na solo te awa na poto pe basi bele bazali biloko moko malonga basalaka ezati akinosa ba ménage na bango akena ndako akombi abongisi mina suka sanza azuma mbongo na ye eloko nyonso babengi musala ezaka musala l'essentiel ezaka na lifuta nango ngana kopisenga na ba mama bayekola musala maboko ozomona so boyekoli musala maboko mutu akosakana no azate mobali ava pesa yo valeur mama
bande ko nanga nazo bino avant mobala peso valeur il faut mona que yo posa na moi quelque chose amona pe que yo pe ozwaka moi eloko mais ce que ça non est de l'autre côté quand musala que nous ça n'importe comment que ne ka ko attirer mais belle ko séduire les lois que nous lobby a royer ba soso yote